Bon matin. Bon matin, bon déjeuner. Hein. Bah, non, d'accord, en tout cas. Besoin déjeuner bien. Mon pépé sali le lombu, les bêtis. Et ce qu'on va neige. Je l'ai commis du toko. Au tambola dans la lèvre. Voilà, tu vas dire au tambola na keba. Bambo te belé jusqu'à bonjour, bonsoir. Ça dépend à laquelle vous allez suivre la danoise. Bandekonangaï, je vous love. En tout cas, bonne année, joyeux Noël. En tout cas, Noël, et ça, fête des familles. On a considéré qu'en bon, ils ont fête des familles. En tout cas, c'est la rangote. Problème, ils ont choix. Et là, on a son avis, ils ont choix. Ils ont tous fait la rangote. Vraiment, dans la famille, tout le cadeau. Donc, bana basi va faire la liste. Le cadeau, c'est sombami. Ils ont lancé à sapin. Nous sommes sur semaine oyo et au sombama. Voilà un peu. Donc, en tout cas, Kimia, comme la fin de l'année, tout comme la fin de l'année, il faut vraiment beaucoup d'années na Kimia. Kimia les Kinyo sur la paix. Il y a un musulman. Bango penza ba pesa rambote ba salam alaikum. Que la paix soit avec toi. Pende et les Kinyo surtout. Ce que vous avez na Kimia te na kati na yo moko intérieurement o bando ko luka ba maka. Parce que ba na Kimia na bango o bando ko jalouser bango alors que yo moko lingi ko tia vie na yo na Kimia te. Alors c'est facile ya ko tia vie na yo na Kimia. Bandi bonangelo na yeli topesi mbote la bande surtout oyo basala bénédiction en tout cas bambote la bino merci na Kimia oyo ekoti na kati ya YouTube et ça dit vraiment bien nzamba sunga biso ekende ka ndenge wana mais il y a quand même quelques gens aussi oyo bazolinga malgré ampleur pesa vraiment te mais moi kofinga ka bana baninga donc kofinga bana baninga bana ngo pe bamana bango asali eloko te bana ngo pe basali eloko te bayebi yo te mpona kaka papa na bango ayebana aza fali pupa alors yo soki oza fan na fali ou bien oza fan na ye te alors obandi kofinga bana na ye eza kitoko te eza eloko moto kokivuma tozokondane yango avec force ata kutu oza champion kofinga ata kutu ozwa licence nango ou bien soit baloka yo parce que kofinga eza bénédiction te eza malédiction parce que tant ozofinga ozose maudire yo moko ozoyeba ngo te ozomaudire bana na yo ozomaudire vie na yo moko parce que flèche ezozongela yo soki ekuti bana wana na eloko te soki bana wana baza bango bainnocente bayebi yo te basali yo eloko te yo bandi kofinga bango obandi kolatela bango mabe ah non jusqu'à ce que ozofinga poitrine na bango ekweya mpona balongola bazemi basala oza témoin te place bana wana balongola bazemi il y a des gens au poitrine na bango eza kilo ekweyi sans balongola zemi vierge kutu mais poitrine na ekweyi eza ça dépend il y a élasticité ya nzoto ya moto c'est que les Congolais bayebaka te basi mosusu babota te me mabele na bango ekweya sikoyo ekweya pourquoi allez après boloba bamelisaka bana na butu vous avez toujours des raisons boyebi te ke nzoto na nzoto eza na élasticité nango eza na capacité nango ya kozala kokangama ou bien nzoto ya kofungwama bandeko na ngai esali pasi oyoka bamama oza mama vraiment oboti bana nzambe apamboli yo alors yo ozofinga bana ya baninga na raison moko boye kutu bayebi yo te mwana mondinga asalaki ndumba alongola bazemi asala mobulu aza mwana motu aza mwana noti aza na baparent na ye yo susi na yo na kati kuna eza nini soki oza mama malamu tie na bapriere point barre parce que eza mpe difficile boyebani te obenga mwana moninga opesa conseil eza impossible mais lokwa yo oyebi ye kombo na ye tie na mabondeli lobaki o mwana tel bo azobunga nzela nzambe ezongisa ye na nzela sunga ye olie obanda kofinga surtout na période oyo eza période ya bana
mwana no kotikala mwana na yo azala bali azala boti aza mwana yo na période oyo so oza na capacité même otindele carte otindeli ye oza na capacité même ya ko souhaiter ye bon joyeux Noël souhaiter ye so oza na makoki ya kotindela bango bakado otindeli bango bakado mais ezali te que yo oza wana oza wana oza kofinga bana ya baninga bandeko yango eza mabe makasi eza kitoko te ezosala vraiment kitoko te eza mabe ya mabe ya mabe totika bacomportement ya ndenge wana totika bacomportement ya ndenge wana yo mama mobimbo oza wana omonaka bana no motu baza extra bana baninga bayaka mabe bana baninga bayaka salite bana ya baninga bayaka kitoko te kaka ya yo misu na yo emonaka kaka oyo ya yo misu na yo emonaka kaka ya yo nde baya kitoko ya yo nde baza ba Saint Thomas ya yo nde baza boye non mama eza malamu te sino te génération ekobeba so tosoutenir bana wana te génération na biso ekobeba so tosoutenir baorphelin te génération bana wana ekobeba tala bana mosusu bazomiboma. Moi j'ai eu beaucoup de cas de moi mobali moko pe asalaki epai na biso akuti mwana ne ya 22 ans amibomi atiki lettre alobi bolingaka ngai te bofingaka nga naza fainéant naza inutile sikoyo nakei na ngai olie bozwa nga en charge nakei na nga amidiembiki na nini na bango na babenga yango na garden na bango jardin na bango amidiembiki talaka tala niveau sikoyo lelo nde bozofinga bana fali ndenge wana bana wana bakuta mosusu bazalaki na batalent ya bien ya kolakisa na télévision mosusu danse parce que eza na makila ta mosusu koyemba ta mosusu kodessine ta mosusu batalent ya kitoko mais moyeba ye lisusu devant population ya bacongolais eza te parce que bozofinga bango eloko mpe raison mpe bozofingela bango ezoyebana te soki lelo par exemple papa na bango fali adelaisse bango ou bien azo supporter bango te eza problème na bino te ye moko ayebi mpo na nini ntango mosusu atiki bango nanu na attente parce que azalaki papa oyo abandi kokipe bango aofutela bango ndako balongwa mpe na ndako yango te bana fali bavandaka kaka oyebi budget afali te oyebi te ntango mosusu azosala yango na kimia oyebi te choc nini oyo ye azwaki na baproblème oyo etalaki baparent entre barelation ye na mwasi na ye sikoyo yo okoya kokota makambo wana oyo okota opesa conseil soit na fali keza bien te bana bakotikala bana meka boye na boye yo oye kokota makambo wana obandi kofinga bana ya bato eza malamu te bandeko nanga tokomi na période oyo tosoutenir na bana période tosepelisaka bana kaka période yango nde ndeko na biso moko boye atie minduki epa bana abandi kofinga bana bandeko nanga esalaki ngai pasi esalaki kitoko te koyoka bainjure ya ndenge wana epuis bainjure ya mike te bainjure vraiment ya mabe oyo ke heureusement la mosusu bana wana ekokomela bango te soki ekomeli bango te ezotikala kaka na kati ya ndako ya mwasi wana ezolanda bagénération ya bana na ye ezolanda do makambo azofinga azoyeba te ke ye mpe abota soki lelo bana na ye bata mosusu bango nyonso baréussir mais oyebi vi ya bakoko na yo te oyebi vi ya baniese na yo te bacousine bacousin ndeko nanga mutu moko azalaka parfait na famille na ye aza te nake wana bandeko na ngai na bino mo boye nazokende balembe na mosala nakomi nanga koshite même na période oyo okomona bamama mosusu bazosala injustice bana ya mobali na ye akopesa bakado te bandeko eza kitoko te okomona bana ya mobali na yo okopesa bakado te bana mobali ndo bazalaka na ndako bayaka na ndako okosomba bakado soit ya bana na yo ya cher ya bana mobali na yo ya moins cher ou bien ya bana grande sœur na yo bana bandeko yo bokolaka na ndako toujours injustice bango bakoma baboyi fo bango nde basalaka misala ebele bana na yo bazala bavandi lokola baroi bareine soki ozosala ndenge wana yebaki oza kopambola bana ya bato mosusu soki oyebiki okokoka kobokola bana mbanda te kondima libala wana te kende koluka mobali oyo abota te soki mobali no aboti en dehors ya mariage eke esepelisi yo te osala ndenge directement osala ndenge odivorce na yo olobi ke aviole eza adultère eza biblique bandeko na ngai eza biblique osundoli yango
mais ce qui est ondimi que on va dans la banawana ou bien on obi que ngai na pardonner mobali na ngai pardonner na ndenga solo pardonner na ndenga solo au lieu au ça la bêtise au ça la bêtise mon robot non ça va 4 minutes au ça la bêtise mon robot et que ça la kitoko makasi te bandeko nanga injustice wana eza bien te bana bazikotika la bana et puis bana baza ba génération biso alobi soki tozofinga so tozotia bango mal à l'aise ebele bankota suicide ebele bakokoka kosan sortir te ebele bakobonga lisu te na vie na bango ozala kitoko te bandeko nanga alors bana suki wana mpona lelo vraiment mama oyo ayebi aza kofingaka bana oza kofe pulmone ozofinga bana keba ntango to oya kozala bamaladi interne na kati ya nzoto likolo kobimisa gaz bana yango ozofinga ole mosusu omona bango te oyebi bango te oza kose pulmone oza kofinga keba balobi moto ayokaka conseil oboyi koyoka oyo kozongela koyeba te parce que monoko wana kozala mbeli te etyukaka bato ebomisa bato esalaka bato mabe oyebi yango mpeke monoko na eza mbeli ya makasi makambo olobaka ekokisamaka mais ozoteyama te ndeko na ngai olingi oteyama na nini parce que makambo oloba emema ntina liwa sikoyo olingi oteyama na nini en tout cas eza mawa trop bandeko na ngai a bon attendeur salut bajournée kitoko opartage mpona biso ekozala bien makasi de gros bisous bye bye